Bonjour, bonsoir, nabande konyoso, bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino bisika nyonso bozali, j'espère que bino nyonso boza bien na bandaku elongo na mabota. Biso ça va bien na ngulu na nzambe nzambe azobatela. Merci na nde bozwaka temps na bino ya kotala belema na biso, tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Voilà la famille, na vidéo na biso ya lelo toza na recette na biso ya makayabu ya mosaka pe na mayebo. Voilà, toko découvrir ensemble ndeni to réaliser yango avant to leka na recette na biso to landana no publicité oyo après toko leka na recette na biso. Merci. Bote na bandeko balandi nyonso ya Voice TV officiel. Lelo toza awa pona ba mama, pona ba yaya, pona ba tontine, pona ba jeune fille oyo balinga toujours ntuna bango engenga. Oyo balinga toujours ntuna bango ezala propre. Oyo balinga ka toujours ko tia biloko ya original na mituna bango. Ndeko na biso aza awa pona biso. Aza awa pona ko servir biso pona mituna biso ezala toujours na ndenge tolingelaka yango. Olinga ko bwaka mwa kabelo ya milai. Olinga ka ko tia kabelo ya original. Ko hésiter te contacter ndeko na biso, numéro ya téléphone eza wana. Akozala wana toujours pona ko servir biso. Aza wana pona biso ba maman, pona biso ba jeune fille, pona biso ba tontine. Alors, olinga ka kabelo ya original ya yango yo koluka gauche te, koluka droite te, biloko ya bien, ya propre, ya original, yango yo. Donc de tolobi, contacter partout zali, boko solola e boko yeba, ndenge nini boko sala pona biloko na yo ekomela bino. Donc numéro na ye yangwana eza appel normal, ils appellent numéro ya WhatsApp. Boya ebele, boya ebele, boya ebele, po boko zala desite biloko ya propre, ya original, eza awa epa ya ndeko na biso. Merci. Voilà la famille, pour réaliser recette na biso ya lelo, toza na makayab na biso, déjà to sokola, to longola mungwa et eza ready. Toza na mosaka na biso oyo, boye eza 800 grammes, mais na longoli ndambu, na tiki ndambu pona eleka ebele te. Naza matungulu nanga mibale wana, meza ya mikie, naza na ndembi, naza na ai, naza na mungwa, naza na all purpose seasoning, naza na muscade et toza na tomate na biso et toza na mayebo na biso. Déjà na sokoli yango na tokisango mwa mokie. Voilà o mai na biso to tokiselaki mayebo na biso. Voilà la famille, tozongi awa mosaka na biso déjà na tukisaki yango ndambo pona na récupérer mafuta nanga. Na sala video ya mosaka na laksandi na récupérer mafuta bandeko baloba na laksa bango ndeni na lungola mafuta. Donc na chaka ngo boye nanu na tukisi yango na tiki yango epemi mokie après mafuta nango imati boye na sala boye avant na cha biloko mususu na kati. Mais ndenge eza boye atende na longoli yango boye tokoki otika yango boye te faut ko traiter yango. Mais wana na koyela bino ngo na vidéo mususu parce que na besoin une vidéo oyo eza vraiment blaité et puis vu que temps nanga vraiment ezaki na zane lo mususu fa na sala moi ki na combiner ngo na vidéo oyo ezate na koyela bino yango na vidéo mususu comment ko traiter yango pona ebeba te. Voilà, on a continuer na kolongola mafuta nanga. Donc on a préféraka soki na besoin ya kolongola ngo na préféraka avant que na cha biloko mususu, mais ils ont dépendre na mutu. Voilà, mafuta na biso yango yo auto récupérer na mosaka na biso. Et mosaka na biso etikali sikoyo boye. Etika na mwanda mafuta. Tozui mayebo na biso totie po mosaka na biso déjà etoki penza. Totie mayebo na biso. Oyo eza matungulu na biso, litungulu moko na ndembi na biso comme na l'accès no matungulu mibale mezaki ya mikie. Oyo na niki eza litungulu moko ai na tomate na biso. Na so préféré ni ka biloko nyonso pas de problème. Osali kaka ndenge ekozala bien pona yo. Tozui assaisonnement na biso toyekocha. Tozui muscade na biso. C'est juste une recette moko na osango vraiment simple. Mungwa na biso,
pas de complications, donc vraiment simple. Et tu ko baksa mai na biso ko to ke chapo na biloko na biso o to tie na kati elemba. En attendant biloko na biso za kuna ezo toka toza awa pona ko kalinga makayabu na biso. Donc ezo dépendre mutu mususu ako préférer que acha na makayabu bongo sans ki ko kalinga. Wana peza nango na problème te. Okoki ko sala bongo. Mais pour la recette oyo na préféré ou soit pour na lelo na préféré na kalinga. Mais na sala rapé ce qui na sepeli ki na kalinga na ngate na ko pe ko kalinga te. Donc au sali choix ce ko lingo kalinga ou soit to kalinga te. Wana tozongi juste pour na ko balola makayabu na biso et o kalingi pe na ndenge okolinga so lingi o kalinga ngo ka makasi ou soit to lingi etikala un peu na mwa mai donc au sali pe ka choix. Voilà la famille tozongi awa nzungu na biso ekomi boye mosaka na biso etoki ma ekiti ekomi na niveau oyo. Voilà toningisi pona tozala sirke na se eziki te ou soit ekangami te. Tozwi makayabu na biso oyo tolingaki tochime oza obligé te o cha soit mayebo ko chelo kolingi soit ndunda soko lingi soit ngai donc oyo kaka ekosepelisa yo o remplacer na place ya mayebo au sali donc eza na problème te et toningisi yango bongo totiki yango siko etoka. Voilà la famille tozongi wana bilo na biso etoki et ekomi vraiment na niveau oyo tokitisaki moto na biso et tozo balula ngo boye to ko balon makasi te parce que eza makayabu sino te eko panjana pe toche boye tozo ningisa juste et kala te to le kana présentation. Et voilà la famille recette na biso yango yo ezaki vraiment simple et facile à kosala, pas de complications mais nde tolobaka toujours eza recette soko moni ke olingo bakisa mo eloko moko boye ou bien olingo longolo eloko moko boye okoki toujours kosala yango, c'est juste eza recette moko bakisa pe moi quelque chose na yo ou bien ko longola moi eloko moko oyo moni ke olingi olongola. Merci na bino nyonso oyo bozotala abelema na biso, vraiment merci et merci nzambe na lola akanisela bino pe apambola bino. Donc soko sepeli na vidéo ndeko partager, commenter, aimer et koza malamu et kosunga pona avancement ya chaîne na biso et kende liboso pe to continuer toujours na koyela bino biloko ya kitoko oyo ekobanda toujours ko sepelisa bino. Donc ce qui chaîne ezo ko avancer ezo pesa biso pe courage, mais ce qui chaîne ezo ko avancer te ezo lembisa biso. Donc merci na bino bobo sana pete ndeko na biso azoteka bakabelo ya original, numéro na ye eza wana, contacter et bokoye bandenge nini ya kosala po biloko ekomela bino. Bye.